libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo mpe tosala semeki na yo perdi nozala gentil kisi ya libala mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi jareo Babi c'est bon, on a vraiment les lots, on a beaucoup d'abandon comme nos centres bêta, tous ces licence, tous ces permission, et ça grâce à Patrick Momo digital. Siko mboka na mboka, ya ba kontinango, awa siko digital ya solo, Patrick Momo ha. Y'a kangi ma solo ba image, oh ya ni bolu comme na Patrick Momo awa, maramtu za kitoko lilo. Bomoko ya mboka. .com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bako sabinote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti so tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bo mona nzambe so kumisa émission bongo bino bo sawa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga Keza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli nazana maloba o na koyi koloba par rapport ya site na ngina ebisa site oyo rien ne sera comme avant Bobangate, bozonga pesimate, bo affronter pour année oyo eza année à défi. Année oyo eza année à percer. Toko percer ba mur, toko percer. Alors bomoko mboka par la grâce de Dieu, Nzambe arosala makamwa minene peut toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui. Nzamba pambola bino, apambola bandeko nyonso oyo basala kana 3xw.bomokwamboka.com. Merci donc tous aux ma pamboli quoi. Avec papa Charles a bino yo mutoko mekana bomoko mboka ozo maladi ni. Alors yo ko ina bango, il faut bela guat, ozo no kuki la dona kingo. Donc bo pesa li solo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka. Bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice. Alors yo ko ina bango, il faut bela guat. Tika nzambe apambola bino pona lelo to suki wana. Yamona pesi mote pa imovo balobi le prophète de la presse. Kolo image balobi eza digital momo, il n'y a pas D, il n'y a pas 3, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Émission Oyo, eza émission ya masolo. Soki to beti li solo, to tangi komba mutute, il faut peut-être oser un problème pour le baki. Ça les émission parce que nous on est là pour faire notre travail. S'il y a un problème qui ne va pas, nous on va faire notre devoir, il y a quoi informer la population, quoi informer internautes na biso. Et puis problème oyo tolobela qui na émission est concerné tellement batebele. Donc batebele va se retrouver dans le même problème wana et ba bengi biso ba sepeli misusu ba lobby ba pesi susu ba idée na bango. Donc si peut-être toi tu as l'habitude de te comporter mal dans ton foyer, peut-être dans la communauté et tout. Donc ce qui est mission est coïncider dans le problème na yo, faire un effort au changer au lieu peut-être au luka au loba ke basali boye. Nous vraiment on n'est pas là pour toi. Toi tu n'as engagé personne pour tout ça les layo, donc on est là, on est en train de faire notre travail comme il faut. Tozana pona kosala ni to lobela mutu moko poto matisaye to poto kitisaye, c'est pas notre travail. Nous d'abord c'est la tête bien faite.
Donc, tous en cas de polémique inutile. Là, c'était juste un point où on a soulevé. Et en plus, je dis un merci sincère na batunyo so babenga ki basepela ki na émission. Vraiment, merci na bino. Pe o nyonso bolobaki ya malamu na ya mabe to ko sala toujours tout ça la mieux que wana voilà. Yango déjà tozo kota na thème na biso ya lelo. Journée de la femme yoka ba liste ya ba dépenses ozala suki maputa ba biloko sapatu donc makambo passer na rebelle surtout dépenses pendant zala. Mais d'abord babosen ke pato sara ba papa te donc eza penza malamu te. Donc attend que enfant de Dieu na on peut sera conseil que ba maman bato sa ba papa. Après nde au mona tant na bi ke moi sinanga ato sara makamnyo na loba poni ni na OPCT poni ni na lingete donc fona linga moi sinangai parce que ato sara donc ba maman ya lelo surtout na ba Scandinavia wa donc Scandinavie au mieux un peu donc na roba si pas numéro 1 2 donc ya ko mama bala Suède Finlande surtout vraiment surtout les lots Suède na Finlande ba battre record au sarnaté au bazo battre record na ba divorce na ndenga ko sakanate Suède na Finlande. Donc ba papa balinga ba mama pe baling bato sa o ba papa balingi o mona mubala lobi na lingi mwasi nanga na ordinateur te o mona so papa bimia ke musala mama banda vandela ki ordinateur aziki sina biloko la face musu so yoga papa o mona papa bimi mwasi o benge occupé à libela banda zora occupé na bande kwa mama so ipe na bande kwa papa so ipe na ba makang to yebite. Donc il faut moi rigueur côté anezonga ba mama boza la botosi na botosi pona ba papa ndepe bozwa lifuti na bino ya malamu donc nazana na katite nazaka na émission na Ndolanda si il y a robaksa na robaksa lisusu merci. Vraiment merci papa zala toujours en ligne ndengo ucholoba maman Pauline makambo yango yo bazoloba donc soit des autres battre record na ba divorce makambo penza eza penza pasi eza penza pasi ezo sala penza pasi komona bandeko bazo détruire mabala kaka boye neti ndeko abengaki a partir à Suède wana ndeko wana na yebi famille wana. Donc étant na yokango na yebi kutute tellement kala na yebi kutute que il y a une année déjà il va laisser panzana donc na yokango et ça n'a vraiment pas si donc et ça n'est vraiment pas si pour na yango comme na loba tozana ba mama te parce que c'est tozana ba mama ana kata mboko yo ba biloko boye et ça la maté. Mais maman parmi ma maman wana ya malamu pe ba koza na ba maman ya malamu pe bazali donc le ko la maman biso maman tab aza mieux placé pour la makambo wana problème eza nini ba misusu pe ba ya ka église te mais na ebi maman tab aza maman afandisa mikati na loba nzambe afandisa mikati na église wana na Suède na Suède donc maman naza o nzambe azo salela ye donc na ba conseil wana maman na aza mieux placé na ba conseil ya modèle wana donc maman ngongo awa na mboka o donc nasengi maman ngongo asuka ka na matea na une église te abima yango libanda pona ba foyer zo kufa matea na maman ngongo ngala sina part na don na sina na zwa part na nge pa na yo donc eza matea moko eza ya motuya oza mama oyo rosunga ba couple belé za la maladie à partir mission auto salaki donc ba malade bimé belé batu bazo benga na Canada ba bengi na France ba bengi Belgique ba bengi États-Unis ba bengi tala les prévaner le bato bande ko biso mi bala Finlande ba côté biso anali pour na kolobaka même problème donc maman oya moni akoki. Donc, aza la bienvenue, aya aleka bana baza posa la bino mabote zo kufa. Mabote za ko kufa. Donc ezo sala pasi
ezosala mawa. Donc ezosala mawa vraiment ezosala pasi. Ok, donc toujours lancer vraiment appel à ma maman la biso ya Suède. Oyo nyonso boza awa partout, même en dehors ya Suède, en Europe, en Amérique, tout ça, beaucoup toujours qu'on participe même de loin, qu'on peut ça ba conseil. Ma bala ezo kufa. Bino bozali na Afrique to yebi mama moko boya ata ya quartier soka yoki ka mwana abala ata kuta na ona wenze fa telemisa oyaya bayebisa yango bala ao bali libale za kaboye to sa mobali ako telemisa ta 20 minutes 30 minutes après so toli moza mwana na ete parce que aza maman ayebi libale faut ayebi que o aza mwana il faut na pesa toli pour que akende azala malamu na libala na ye amema bonheur et pas mobali na ye mais tozo comprendre te pourquoi maman bino bozawana ba pasteur pe bino bozawana bobongisa mater nini bokoteya po mabala evanda pour que batu bakabwanaka te bazala nanu po bana wana bano baparents bazokabwanaka éducation nini bozo sala na bana wana bozo bebisa bana wana net na yebi mwasi moko tellement que azaki aswafa kabwana mobali po banda kozoba surtout na ba Scandinavie ba kinela bango ba mbonga ba boye ba femme seule ya bana ya bakabwana ya bana ya boye asali tu akabwana mobali pour que a gagner azwaka mbongo wana ye moko mais tellement que koki était tellement bakabolaka ba jour ya otala bana andimi na vandisi na bana ba 3 ans ya ba 4 ans avandisi bango pena zo laksa bana dossier comment kokosa bolobaki bokena poto okena police bolobaki papa abetaki bino papa yaki abetaki biso yo abetaki awo vimbaki donc a préparé tellement bana pelobi na kumbi bana na bango wana bake police bana ya ba 4 ans 5 ans 6 ans ba âge amike bazo kosa lokola mikolo est-ce que maman na ngai yo oyo zo sa musala wana oyebi ke bana wana lelo lakisi mo bakosela papa na bango makambo oyebi ke lobi yo nde bakobalukela kaka yo oyebi ozo seme na kati ya bana yo monika bana bakosi bana bake bakosi bana balakisi ba cicatrice akala le pauvre papa aleli ayebi même pandenga kokoloba après yo gagner nini na papa akota na prison et bela mibali bazo se retrouver na ba AVC ne papa na biso bengaki avant eza pona ba maman bozala modèle bozala basi ya bolingo maman alingi mwana na ya kolakisa ye kokosa te parce que maman nyoso atelemela lokuta et pas ya mwana so mwana bandi kokosa fo ba telemela yo tika lokuta yo bandi lokuta eza mabe mais yo maman ozo kosa na miso bana ozo baby sa bana ti yo maman ozo préparer bana boke koloba bolo papa yaki alangwaki masanga abetaki biso mais lobi bana pe bakokosela yo makambo po ozo seme okobukango na yo maman ozo sa kindumba na miso bana yebake bana wana ya basi bakosala ka oyo salaki wana mabeka po maladie ezali donc ezo ça passe vraiment Serge Julie mon participation par rapport à l'appel de Chozwa dans le baboyer quand nenge tolobara que tout c'est pas ici bas donc ton futango likolote to futango kana c'est basi nyonso yo bazo sala ba makambo bongo yeba que retour nango ezala un jour parce que oyo rolona jamais rolona je sais pas maïs obuki sopenini non quand o kolona yango po buka na mikolezo ya alors totika surtout ko sala ba blogo to sala basi c'est pas bien eza malamu ata mukete moi si il faut quand même mobile na yo il faut la camarade na yo tant bible zo biso que te reformer cher moko mi balete donc quand mobile no ana tant bo former cher moko quand mobile no ana azala camarade na yo azala mama papa na yo azala nyonso pona yo donc so bozana projet bosala mo ensemble pour ekene malamu o bozala nini boyoka yoka libanda te ke o te o kosomba ndako kosomba boyo kosala boy non ça la projet na mobile na yo ceux qui boza en bonne relation et que boza bien et tout makamnya ceux qui bien ndako ezelo retard voiture so bongi bosa nini na Afrique ou wapi ezelo retard
Alors, baso bosa la makambwana batika et surtout envie et pas babasi eza malamuté et puis cause la matérialiste. Moi si faut pas cause la matérialiste. Au moins eloko boye pas mutu libanda kapena somba oye aloko mocha mobali na yo muninga sombi lopangu na Kinshasa. Yo pas sombelanga oye bi économie na bango ngezata oye bi mbongo na bango ne bazwela ngota babi photo se contacter na otoza nango. Donc o boza nango yango na o meka kaka ko kozanango zamba kosomba ninga ayebise na oke osombela mama nanga lupango aleya kia kangi ba photo ache na Facebook yo na uche otala ndako nazo somba ndako eza nini vraiment okoti na ndako muninga omoni bakiti muninga sombi ale yo po sepelo somba ka même bakiti wana muninga sombi ochapela envie yango wana yango banyongo botondi na ba crédit bozoke kozwa ba crédit lokwa okufa tellement vione kaka yango epusaka pe bango bakomo linga libanda mutu alibanda elio bambongo oyo mona pe pambali na ote ale mbala moko kyo linga libanda envie za mabe babasi basi phototika comportement non ya malamti. Donc faut vraiment totika kolula. Ok nanda kwa muninga okuti fleur ya boy okuti TV ya boy. Yo poke ka ngape fona sala ngo ngape foka nazana ngo kaka ndenge na mona kiwana. Mais ils ont maladie, bon se faire soigner, botika. C'est contacter na oyo ozanango. Omoni moninga na mobali na e. Yo monika mobali ya muninga wana ngaka fona zwae. Eza kindoki wana nga benga bango bandoki po eza normal te comment yo zo lula ka oyo moni na misa o moni na ninga. Donc il faut au luka délivrance oza vraiment bato basala bilo abongo boza envoûté boza normal te. Donc elo nga lingela loba basi totika kocha mibali na biso ba stress pour rien parce que mibali belé baza na poto ba comme esclave. Mobile azai sous mobilité. Donc ata mobile abeli bwa omona pona afanda na ndaku atena kende ka po ifona futa nyongo mongo tozwaki. Donc boko misa mibali na bino wapi. Boko ki kotale na mo mukie o bozwa te, bo vivre na mo mukie o bozwa. Totale na mo mukie o tozwa, to vivre na mo mukie o tozwa. Totika envie. Parce que naebi pe beleta mususu asali pe abebi si libala neni tout ça bengi pe bande ko na poto lelo bande ko pe babalukele bakoma binemi na ye. C'est ça ba comme ko regretter libala na ya comme ko regretter bambonga bebi ça et comme trop tard au bebi si à venir na yo au bebi si à venir à bana na yo. Donc toti kato mekana ko changer tozonge la mentalité africaine tolongo la mentalité Europe auto ya lokota en Europe. Mobile azan de ko na yote mobile azan mwana tata mwasi na yote mobile azan soki camarade na yote. Et pourtant bible lobby yona mobile boza une seule chair donc boza nzoto moko mais bino biso toye batu toyo kaka mobile azan de ko note mobile azan beta hôpital tozo lobela kaka mibali te ke tozo kotela mibali non toza ba maman il y aura un jour to ko ya pe to ko loba pe pona ba papa mais lelo na nous tellement eza journée de la femme otebi moi sinde asimbi ndaku moi sinde asimbi foyer na e mama ya ndaku zala mama ya mabondeli donc oza moi sa distraction te na sa boy na sa la boy yo déjà moi si ya libala soki déjà mobali mususu ya libala so parvenir ko ya olinga yo eza ngana kolela so mobali moko ayebi ke naza marié aye ayelingi ngai mais na kolela na omona penda afingi ngai na moni légèreté nini na nzoto na ngai mais bino ezopesa bino gloire ke nga balinga ngai tellement zo lukomisa la danger mais ça soni po ata ba jeune fille vraiment na ebite nga terre na zaki na ata na Afrique na ba camarade na nga je le disais oh mobile camarade ayo linga yo nga vraiment na kolala te na ko passe na mutema je veux me dire mais comment moi mobile ayebi ke naza muninga ya mwasi na ye comment ya olinga ngai amoni ndeni naza boy donc e ko sanga passe mais so za maele to mimo na nga na danger donc nga balingi nga parce que na leki mwasi na ye donc yango na loba toujours bato ba problème tout soit boluka nzambe soit za maladie. Po eza normal te to bannir ba comportement ya mabe na communauté na biso to bannir ba comportement ya mabe totika ba mama to zala ba modèle to zala ba exemple libala eza précieux libala ezelo ba sakana nango te respecter mobali na yo po bato ba respecter lo mobali na yo
kokomisa mobali na yo kizengi na yo te koko ata soki azalaka mpe kizengi yango ya solo mais libanda kizengi na ye etikala na ndako biso bato ya libanda tomona ye ke mobali tomona ye ke apesaka décision akweyisaka na ndako na ye mpe bato babangaka soki yo na ndako obetaka ye bambato ofukamisaka ye omemisaka ye bonga libanda biso tomonaki aza papa azalaka na décision akweyisaka donc mibali boretrouve basens na bino ya kimobali botika kozala loka mibali kaka ya pantalon bozala mpenda mibali ya mibali donc bato bamoni yo boye bazorespecte yo mobali ya mutu mobali ya boye bapapa bozongela kibomobali na bino mpo boyede mpe bamama bameka mpe kochange bokoyede bango mpe na makofi te so bozongeli kimobali na bino eza ke mobali oyebi sens na yo ya kimobali quand il y a un problème ovandisi mwasi na yo bovandi bolobi tozolobela nini comment on dit kosolola donc kosolola en famille c'est très important dialogue dans le couple c'est très important bozwaka temps plus il y a dialogue même qu'organiser de temps en temps na butu la musi papa mais qui kosolola surtout na butu luka bongisa boyeba qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui ne va pas tout ça ndenge nini po na boyeboy mais bino de so bozo vivre bozo talaka libanda bwana ndako même miso bino zaka libanda na ba nini libanda balobaki boy basaki boy wana vraiment on est désolé donc voilà maman Pauline ouais donc ezelo to senga kana ba mama donc tozo senga na ba mama tant biso to sala ngo eloko nini to sala ba buzoba elo ni to bongisa po abana biso lobi oui surtout bana elo ni to bongisa po na bana biso lobi ke mama nga kutu apomaka libala mama nanga kuta sala aboy après moi natanga yo yeba na muke na mwana za muke ozokosa ozotina mwana kosa kokosa yo comprendre ngo après tant mwana yo comprendre ngo après ezalande parce que c'est total na communauté na biso et na ba problème ebele ba na biso ba komo telenga na libanda ba komo ba voyou ba komo ba bandi pona nini ezo banda na libala ezo banda na libala batu ba balanaki après bokomi binemi bokomi sendeni e banda na libala infidélité ba makambo ebele mobali kokosa mwasi kokosa mobali nini tout ça ti boko panzana ale bala ba komi à la portée de tout le monde. Donc moi la commune ko sala o ya lingi bana biso lelo ba telengani ba otanga ba classe bien te pona nini pona makambo et puis ba mama o bazali mama azo diriger ndaku na ye selon ma solo ya oyo kalibanda selon ma solo ya oyo kalibanda donc oyo ki mninga lobi nga kutu ndaku danga nga kutu mobile nanga boye ale yo po ye na kati ndaku na ope okoti likama ope na kati ndaku no oh nga kutu boye non il faut quand même tous à la batu il faut tous à la batu il faut tout raisonner oyoki likambu raisonner na likamango oyoki lisolo exacte que totam sanda kuna biso selon ba ninga ya libanda vraiment parce que muninga tom so yebiso bonanda kune azazo bakutu peut-être azo envier yo donc tellement azo envier yo muninga azo yo muni soko kabwanyo ko sala boye femme seule azaka boye azoka boye na yebisa bino eza ne loko yo eza passe lokwa kozala ko finir vie yo moko ezate moi ma mère m'a toujours dit hein zala libala eza précieux. Ce que lingi ozala sans valeur hein et okokisa 50 ans na yo kuta yo femme seule ndoko yo ka comment est-ce que ozala la valeur te linga 45 ans écoute on anda kwa libala eza conseil au maman nanga pesanga okomi mona oza jeune ozomi sala et tout 40 ans 45 ans écoute là on anda kwa libala ndo okoyoka valeur ya kibomwasi ya kibomama keke kokutela epa na bino mama okozazo le kabe ba otcha misapi bazotala yo na misu moko boye donc parce que au finir na ajoint déjà ce qu'on a déjà on se retrouver femme seule donc ils avaient pas ils ont la valeur ya kibo mama tous la valeur ya kibo moi cité yango tous a besoin émission oh ils a potopé ça ba jeune pour ça ya kozama libala pour ça ya kovanda na libala bien qu'il y a de problèmes na ba foyer nyor ça ta ba président de la république ata ya ba reine ya ba roi il y a toujours des problèmes. Bien que les problèmes sont les problèmes où ils sont moi je trouve qu'ils ont kobongisa.
à part infidélité wana ndeza mabe soki mwasi mobali olingi kotika infidélité te wana nde koki komema bato bakabwana. Donc voilà, Tozi s'appelle. Allô? Allô, bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Ezanga frère Junior, na ina baksa surtout likambo uti ko loba wana. OK. Ya envie na ndenge romona mwasi mususu kulula lula babiloko na ba couple ya libanda. Et puis le côté zali bango na bango balingana raté omona ma copine copine na kosenga mobali na ngalamba fufu yemo bon kuna tango ya yoka yepa bia ngape na appliquer ngape ifuna ko ma mère chef OK kuna ya kosi ye kuna azoye bisa copine mobala lamba fufu nzoka yemo alambela mobali ne fufu vraiment basola lokuta siko copine wana tanga yoki amemi na ndaku ne akomi papa mekana no lambela ngai mubala batoma na bolingo nyoso alambeli mama fufu mama bi voilà nzoke zalaka boy lobi susu a répété papa pe omona te leo na osala te makambo ebandi na ya lambaka nete me akosi ngabala nga salela nga misala oyoka nga muninga bazosombela ngai voiture ngai boye ale ope kuna komocha papa komona na poto ya économie eza selon couple na ba couple komona mususu mubala azosala soit komona côté mususu mubala azosala te ale yo liatala ya bango azolula siko ya baninga komona pe lukuta akosi muninga ke na osombela mama lupango nzo asomine pe mama ne lupango te donc eza na lukuta siko yo awa tango yo kibongo otema na bana mbutu te ndenge zana yo pena bambo wango pe somona na te nzoka ye kuna kosi yo donc il faut basi ale lo basala maye OK ça la divorce na l'état pour somba le pao et puis kutu on a fait là dans n'habité comme épidémie basi ngo ba divorcer ba komi tale belé moko kuta ko ma otuna mwasi na siko mbongo ngo so ba bakaboni za combien et ça vraiment abomina olibala ayebi kutu montani na rozwate tellement ka yoki na masolo ke soko bomi libala tala bambongo eza pena mawa mususu omona sana okutu na libala nano abomi te yepe akomi ko bela kuna bino ba boye ba makambo vanda mwa bambule bele na mboka soko so na bomi libala ekoma combien ako calculer nombre ya bana sana ngo mon Dieu kozwa combien ok abosen bambongo wana ezalaka différence à 20 euros donc okeki mobali na ota musuka likola 20 euros donc différence mbongo ba ofuta yo ezalaka ta musu surplus à 20 euros elo moka malonge échangera te so ekoma ngambu na sens que nana otikelo na banana voilà na bana ta musu uti musala aye akemi allez yo bandiki mutambula pipa na sikoyo tango tikali na bango 4 kwa mire komelo munene c'est ça sikoyo zo mutu na 20 euros na tikelo na bana donc c'est rien penza donc eza penza eloko mo nzambe il faut apesa ba mama na biso ya poto moi dongolu moi grâce wana baye bakofana na banda kuna bazana presque nyonso tokolo ba mama Afrique so basali bongo toko comprendre moi mgeta mususu c'est ça papa ndelo na loba maman Afrique kutu to koketa ko comprendre mais ceux qui bango na ba makambu nyonso ezozala na Afrique wana bazo vanda na mabala e bongo ba oyo siko ozozwa nyonso na facilité et là on ezo sala ke ba vanda te mbongo abana kutu to yeba kutu te ndenge ekendaka ilegara na ba compte na bango mbongo abana eza ba mama ba déjà yeba na ngo kibobimba wana zaka ya biso tant que ekotaka ekongaka pe mwa rapport epa ya papa te tala mbongo yango ke nasombela kingani chemise soka komeki kosala ta na mwa rapport problème oluki problème on ekoma banda mukoni yo okomotuna mbongo wana ok mwa rapport osala ta mwa rapport mais soki papa soki salaire na sali yo rapport te okomosilika vraiment mais yo ba rapport makambo nyonso osalaka mobali kuta bato alobaka te okomona biso ifo tosala swati libala ya tembe bosangisa bato ebele okomona mpe biso nyonso tobonisi baveste na biso kaka ndenge ezalaka toye na mariage
toya mariage boelelo lobi oyoki bakabwani vraiment dialogue na mabala ezate omona soit papa lingaka vraiment mama mais mama mona papa yuma ola pena mama alobi pena pena yuma na ngai ko donc akokiti so tina suka yango bakomokufa mingi lelo soko otali même na Scandinavie botalaka bomona bamwa nyonso eleki bapapa bakokufa ebele yango tolobi bapapa ebele bazokufa AVC bamakambo ebele mitema ezovimba bare cardiaque bamama toza la base na yango donc yango vraiment tozosenga bamama bozala bamodele bapapa bazokufa ebele basi bazokoma ebele surtout moninga mo mokolo moko auti obenga ngai alobi basi oyo babomi babala bakomi ebele ozoyeba siko basi babomi babala ngai nasala nini ozomona te bakomi tala ebele bakomi oyengayenga bafeti nyonso kaka bango kasi wana siko bazoya kotrouble bango baza bafoye na bango balingi siko epidemie wana ekoma partout bacontamine mais ekosimba te parce que nzambe alingi déjà ministère à libala satana mutu alinga yango te nzambe alingaka libala Dieu aime le mariage et il bénit le mariage et puis tomoni soki ndeko mo ebisinga semaine passée zakalara otoyoka na Congo pendant yoka na bakini wana et il paraît comment zakalara si basi mabala bakose à zakalara na basi mabala vraiment akanga papa club wa donc nyonso asenga nalingi boy omona pe papa aroya sutukaka isimbongo ekendaki to esi asinyaki akota nyongo ekomi tina mutu mwana kumomela kaka bamai avalala vraiment ilaka kaka bamai poni ate moto eleki na motema moto eleki akosala reka epi ozotika pete ozokontinue kaka kokende kokota nyongo sur nyongo nyongo sur nyongo après na nsima mobali azokokosala elo moko te pasi mosala na mosala olobi mobali ana okokanga na mbeto te donc eza ebandeli akokaki ete ndeni ebandeli okomona babandaki bien kotalaka na ebandeli eza mawa eza vraiment mawa makambo eleka na communauté na biso esala mawa esala pasi epi eza na bato mosusu balobi eya mpe na communauté na biso kaka te tina basénégalais oui eza partout baivoirien bacamerounais banani donc tozoloba communauté africaine en général donc eza partout donc eza partout donc esala mawa esala pasi totalaka lelo mais lobi totala te c'est ça totala lobi tomona bana bana na bakola neti likambo soulever ya mbongo ya bana yo mama ozwi mbongo ya bana okangi mbongo wana papa koki omona te mbongo wana papa kokotya misu te yo ozosalela mbongo wana makambo na yo mais avenir ya bana wana eza nini est-ce que ozoraisonne avenir ya bana wana na compte ya bana wana ozobomba nini vraiment et pourtant bonga bana eza mbongo ya kobombela pe bana bien kokoki kolia ndambu mais ozo préparer pe avenir ya bana une fois mona okoma na 18 ans akuta pe moi quelque chose na compte na ye et tout ko planifier avenir ya mwana eza très important donc neti na soulever point moko na soulever tout à l'heure ba mariage mususu tozomona ka mariage ezali et tout mais tellement que envie po mutu kinganja somba elopango na Kinshasa moi na mobali bayokani basala bakabwana donc bakekolo bake na social et tout que ba divorcer pour que moi si azora moyen oteka mukanda mobali pa teka mukanda basomba lopango allô oui allô bonjour oui vous appelez comment obengi biso wapi votre émission. Et je voudrais un peu réagir. Essayez de hausser un peu votre voix, s'il vous plaît. Allô? Oui. Allô? Oh, la personne est partie, voilà. Donc, comme Nazao, le bayaba, tellement besoin de posa ya mbongo, posa la plus que au besoin d'ango. Bo exposer na mariage.
D'abord même koloba boyebi que tout ça c'est spirituel. Une famille déjà boké bo annoncer to kabwani. Juste pour yo te kamukanda ou soit yé pas te kamukanda ma mbongo so ba ko compléter les bino bo so malopangu. Mais bozo benga ma ba marié toza ba marié officiellement, toza ba marié religieusement, toza ba marié boyeboy. Mais soki kambila kwelelio na ndako wana osubi na bilamba pour adresse no kuteza nkata ndako wana te vraiment mais olobinga na za marié muto akosaka bato ba oyoka mais conscience no moko koki okosa ngote. Allô? Oui, allô, na soulevé le sous-point maman Jojo Atomboli et donc déjà même Zambé n'est Maman Pauline, ouais. Déjà spirituellement. Zambé dans alobi ke mukili ezala. Ouais. Donc et là liloba. Donc déjà bo kabouani. Moi sina mobali boyokani ke to kabouana. Libala si ekufi. C'est ça bino bomoni ke bosali po bo zo ba intérêt moko boye bo kosi mundele. Mais spirituellement be libala ekufi. Et là on a nina bakse suso moni mbongo mindele ba pesa eza ba mbongo mo ndire na malédiction. Eza ba mbongo makambo, oui. Kanisaka tolia mbongo lokuta bon ezaka tokolo ba le bien mal qui ne profite jamais tant ko kanisa bo yiba mundele OK bo mi boma ezaka ko teki libala na bino donc mbongo wana esombi mariage na bino ne mariage aussi parce que bino mo bobi déjà to déclarer bo ke pe ko tia signature donc signer pena bo kaboni o assumer tu assumes que na bomi libala na ngai o sali na se yango pe kanga mi likolo c'est ça. Mais oluki batumusu bandoki ba bomelo libala mais tangu yo moko oke na leta osengi ba papier osali divorce na yo spirituellement eza libala no pesa ya kokufa libala aneza te ato okosa no bato ba otala yo mais conscience na yo okosa ngote parce que so bomi libala na yo moko donc on nyos to ke ya ko latisa ngo chapeau na mitwa batute il faut latango yo moko pour nous a divorcer pour nous mi benga marié banana ko bongisa place yo baby saki donc bongisa na nous zongisa libala no normal pour na libala za ko panzana yo benga ngo libala. Donc faut zonga kuna koto kendaki côté bokenda oyoka na bosali ba jeune bino wana et tout. Au moins comment est-ce que batu ba bien important c'est libala te. Vous pouvez tout risquer sauf ça. Ata envie on ata posa ngo ya ko gagner ya ko somba likolo na se. Pas ba mono ki osala ki boyo. Pour parvenir même ko exposer libala, le mariage est sacré. Et ça sacré. Libala basakana na ngote lokwa bozo sakana ngwawa ozio ke okosa na tokabani pona o exposer libala donc o bien important c'est libala te. Alors zonga bala kisayo qu'est-ce que le mariage eza eloko batu ba respectaka c'est déjà mariage na bine comme déjà cible ya batu donc boza susu bo luka bo zonga pena na source bongisa no ba risque batu bazana ngo yo oso bomi libala no na leta bozo fanda na muyibi leta yebi teke bo fanda ka mokile yebi kutu teke bo sala divorce mais bo swani mo mkezu pembi lo bengi susu ya kana ndako ngwana bo sala divorce tala batu vraiment allô oh, merci maman na opesa maloba oui papa loba mo makasi merci na ndenge opesinga suma maloba likambo oyo lobi ya ba divorce ya kusenga kabandako même kutu basali ya nzambe ebelenga na yebi bazandenge wana bazoteya mais kuna bakabona un pasteur alekaka liboso ateya batu mais ye moko akosa na leta ke na poto azaka divorcer bazoteya batu loba papa bon yango sikoyo na point mususu na kota lisusu point oyo nakanisi batu baso babalani bakomaka mutu moko malheur ekoya na famille ya mwasi kompe malheur ekoya na famille ya mobali de place toyebaka ya solo mobali ya malamu na mwasi ya malamu na kokende bino na exemple moko mama bana avaya poto aki na Kinshasa problème moko ekoyi na famille mutu oyo alingaki mingi mutu oyo akotelaka ye mingi na Kinshasa mutu asimbaka ma famille na biso azwaki problème na société il faut sikoyo bateka lupango babotoli livra parce na société aye na poto tant comme na poto
liboso to balobi te moi ça yate si ça nan makambo oyo soko sisi yango nde moi ça yanga habité te botuka moi ça ya akwede ngai akopole ngai ça va moi ça y est moko azaki na vivre avec ce son na misu ne moko na kati ya fric tanga komi to fandi sikoyo photo sunga to luka $10,000 pona ekende na récupérer livre parcelle na sombela ki moi si cadeau ya mutuka na bisenga bi excuse to sala boy to sana problème wana après na kozongisa eloko yo il faut na famille na bino na so comprendre maman ouais na tozo comprendre papa to sali yango na kiti matadi kinchasa pour la sisa likambo wana tango na kiti njoka de mwasi na motema sepela kite na yebite awa na sima na felane babi nga na yibi mutuka mwasi na kena ngo kisasa Pourquoi maman Période Kabila le père à kota kiwana oyo essence comme qui prie et comme il a c'est ba marchand ba mamno c'est beba qui kisasa essence ba dormo na te période na ba na matadi na mona ba na poto muso te kabiloko biloko zo te kamate shit salingai na keyi na sali pona résoudre problème muke mais moi pe na tika mbongo na famille moi c'est zalité ozonga maman ouais na ebisi maman moi si nazo zonga na poto po omoni eloko yo na ye nango ezaki ya mwana na bino mais nazo zonga pona sala eloko mususu to sala eloko mususu boya ko bino mo kezonga matadi réponse bazonga selinga nini non kotindre eloko wana susute po moni yaya isa epai papa isa epai e ko créer ba problème pe luka eloko mususu mama tenga na pometaki mwasi na eloko wana aza mwasi na ngai il faut na sala tout eloko wana o te tika no kaka nzoka na ebite mwana na famille ba yokana kinini bozo ngai bien na zongi poto na ina poto tana e poto na ebisi mwasi bo to somba kasi eloko wana to bongisa po ekende mwasa bitete na besoin so continue so eloko ya tika na yo que déjà awana simatika laki ba lambi mwasi cerveau ba préparer cerveau et pas ya baninga et pas ya ameli mwasi mutuka boye nasoka ba fuiti di banda mwasi nanda ko changer o babake mobala komi mutu pamba zokande akomi ko manipuler sikoyo neko marquer loko moko na pekisabi omoni mwana mwasi wana aza mobulu mingi moni mama ça célibataire aza mobulu mingi na ngi basiona te mama soko pekisi kutu wa tombo kutu na ndako eza loko tindie jour mutu na pekisi ye na ibisinga mais soki yoke obando landana oya zanzela ba boîte zela mobula lobia siko na osala kindumba na nko siko nazo comprendre te na makambo église na kata ndako to na deux choses na makambo na mo église siko tango akendaki na libanda toke pas et pas social na poser question ngai na kaba camarade na yo na zana pona entre biso mbale na ba camarade a répondre clairement yo na kene no soapi ah bon ba camarade nga bazana nécessaire ah bien bon ba camarade oyo ko na bana na yo vraiment ayebi yo te bangonde ale libanda ba camarade wana communiquer mobali wana kutu ayebaki mwasi yango te eza libala commission yanga yaki metango ngala lingaka mwasi wana utaka na nzela école na uniforme bleu blanc bako bazalaka ayebaka yete ale balambi maduba solo komi aza wana mwasi amonaka bakarte mbongo te mwasi aza wana sedi bainvente baisoko moko po bakwa bango bato nyonso bazongimela bango bon ngaza mabe na ngai likambo te na fandi na ngai siko tango akendaki nekozwa cousine propre tant on expliquer makambo abando sekalobi papa fanda asama yelete tanga zaina kisasa iba inzela poto famille ba ina mboko tinkela poto aina poto o expliquer mamba yana yo azuli problème so le komela ki yana ye propre bongo sala ngote ouais pour il lo yana yo po ba camarade a poto ba manipuler ye ça va likambote loko asali boya bon tika enzela azokende pasa osukola akoyeba parce que jour moko na yebaki
autaki na kasi musique tanga zungi na gangeli ay répondre ngani albi e bon soki o récupérer le pango na binona et c'est le pango ya ngai oh maman comme na balanga choyo mi wana sa semiki alinga ki mingi pourtant on a linga ka yo tanga soki pa baloyo ba ta famille na mso boya ki hein OK ba bi ko bala école oyo te mais ya côté là ki 100% kaka yo lelo mutakome nemi na yo likamute et silipe pona dia tant na wuti kuna na 2000 ya yango eko kufa mon na ba souci na makambo ezena motema na ngai yale ma divorce yé mais mawa kutu ezate mawa li polémique groupe ba labi ba tunyos ba ndimela ki polémique nyonso 100% fela no mimba mais ngalo ba ikaka nzambo nga na yebi ako démontrer bango lelo to komi lelo yo tant ba ko comprendre na ba tumso na tinda ke pana biso ba yo comprendre tant on a joué grand frère n'est propre ouais ça docteur na ba ko expliquer makambo ndenge ezali grand na itanga yo ki li solo ngo bien et ça les passe na téléphone après 3 semaines yo ka ya kufi ya na yo wana yo kufa oui pona nini ya akosi famille ba camarade ba ko sa famille tina ba camarade ba ruta tina kisasa na kata famille mais pourquoi ça c'est pas neutraliser la façon moko ba bookinga mikwa ça dit famille wane moninga mutu mabe mobile ya kabakate mobile moko alink c'est ya nyoko la ka mwasi boy mais ceux qui ba baye place ngana zaki na ndako na ngai tout ça laisse na mwasi moni ba les ont dit nous joni ba c'est apôtre après si ko na dernier mita oyo ba sali likita te to luka moyen to que nous kozong sa mosa na libala ah bon c'est le programme ezalaki pour cette aventure na bino non te mibali no so basanga ba aventure boyete hein ba famille conflit ko ti ya libela ti lelo yo famille yo kana tata ko to mutakufi ba kenda tata ko to mutakufi ba kenda te nana bebisi famille nana bebisi conflit wana yo moko to créer ba histoire na ba camarade nazo pekso ba camarade mo lingi ba camarade kaka wana po boza ekolo moko likampi ekolo ana poto ezo boma bato ekolo bala ekolo mususu moi so na poto kutana bato ekolo ya tribu na bino omoni bango bakomi bandeko c'est ça ekomi kindeko ko yokela bango ko lekana mbeno ndaku bango guide ko guide tina kata ndaku na ya libala mais eloko na ezo kabusanga ba poto to kasaki kisasa muteza mabe mais okende miku tufanda na kisasa ke fana poto oui ok maman nde en tout cas toluka to sunganaka problème ko ya na famille mbali pe ko ya na famille mwasi so likambo ezali boza possible peut-être ce koto mbongo baza possibilité te batali bino na poto asemeki mama bana ndeza boye loko ko elipino to ça l'effort osungani libale zandiki wana oui mais na ebite un peu comme ces arabes to sungaka basika ka mibali te to ko famille mwasi surtout mbali sute te pour nini ko sungaka famille mwasi faut ko sunga les deux familles et mon il faut qu'on soit les deux familles. Ouais, les hommes mama be et à muta outi na passe si ka outi a outi na lokoso aya yo kutapela bato ba pese conseil malamu te amo loko ndenga ye libala na yendo bongisa famille na ye mais baso ba oyo kabiso il faut ba ye ba libala tango ye libala o ye li famille na yo te tango ozana libala o ozapona famille na yo te. Donc oza pona ndaku na yo mobali na yo yo moko bana no tala na intérêt mobali no tano intérêt na yo mo tala na intérêt bana bino parce que la plupart bana toza bango na poto awa moi na comme 18 ans moi na comme débrouiller moi na tanga bien zate moi na comme débrouiller asala musala zombo pona na compte kuna ku deza ngo ya otoboka mama lia mbonga moi na désordre sale la ngo ba dépense sa famille na e moi akutaza elo monte moi comme kindo lukana sala be pona sala permis na ngana sala be pona sala moi c'est ça sous classe donc moi na tanga sous classe né normal ezate mais batu ya libanda baye bate ba otala bana na bazwara combien bana na basala boy et ama mingi ba maman en tout cas il faut to changer donc changer pour na communauté africaine ezo kufa ouais toyaki apo apprendre toyaki apo zwa un jour tozonga bamboka na biso to ke dobongisa bamboka na biso mais tant yo oye oza kutata na diplôme moko te oza kutata na formation moko to sali mboko eza mboka na biso te
lobi lobi tozonga na bamboka na biso yo ya okufela ka kayu na kayu ata diplôme mundele moko za nango te ata papier moko ya formation otikali ozala nango te mais ntango ozonga na mboka noki osala nini donc il faut to raisonner ntango oye libala oui toboyi te okoede famille nini mais ntango oza na libala notala na yo nanu na bana na onana donc so totali problème ya papa na biso toujours comprendre que ezaka un problème ya mwasi ya libala mais aza na sécurité na koyoka o ba oyebisa ye libanda nde atie na mutu yango tozotelemela bamama botika kotika matoi na batu nyonso po batu mosusu bakosaka na bango batu ka nde frère na biso abenga biso na Finlande kuna lobaki batu mosusu baza wana akokosa yo neti nga na oyeba mutu moko akosaka nga ayebisinga bi omoni nde naza boye nde naza femme sel boye omoni bano nyonso na bota bafuta mbongo na bango banda jour na bota bango wana olakisa bana ba 14 ans bana abi donc nande baza boye na bafuta nga mbongo na bango nde na bota bango nde na bokola bango donc nazo mbongo na bango nande bakomi na ba age wana za bango so 5 bafuta nga mbongo na bango kutu mbongo na bango nazo ango te na bomba ango ka kuna na bisa bango babombela ngango na ozela na 2016 na okesomba lopango na okeka na isa bopesa nga mbongo nyonso ya bana 5 wana banda bazaki bana bazaki na libumna nde bakomi na ba 15 ans bopesa nga mbongo wana nyonso na kesombela na lopango na Congo yebisa siko muta kosi eloka bongo elo ni atio na mutu c'est ça abomio ayebiso yo mpe omonaki nga mpe funa kabwana bana na bando ofutanga mbongo na bango banda nazalaki miki donc akosi yo place moko eza ya sens te akokosa te mais akosi kaka te mo nayebi te vraiment baafricain bacongolais bacongolaise surtout bamama botika mentalité kokosa pourquoi tozokosa na biso eloko eza boye mais po yebisa moninga ke eza boye il faut kosa ye obosani ke moto wana ozokosa ye aza deya na mboka oyo oza wana to utanga koyebaka mpe kaka oyo oyeba wana yo mpe balakisaka yo yaka te oyebaka te balakisaka yo donc tozala na bolingo tozala na bomoko totika kokosaka totika koyinana totika makambo nyonso ya mabe totika kolukanaka baproblème plus problème eza te soki ça va pas na ndako na yo bongisa oyo omoni ke biso tolobi oyo bandeko babengi yo sepeli nango oyoki donc bongisa soigner yebaki nazomo en plus na o na yoki kote na moni ya mabe na kozwa te donc oyo moni ya malamu ebimi na monoko na biso yango wana nde retenir tellement que tokomi kochite na émission na biso Sœur Julie moi mot de la fin par rapport à nyonso elobami bah moi mot de la fin dans le baboye mais avant wana na rotio lobelo moi bo soulevaki awa pour na baso bazosala ke badivorce po atikala ye moko bapesaki bambongo ebele basala bongo ebele pe badivorce na bango na ndenge te ke adivorce na mobali na ye kaka pozwa atikala ye moko mais bamosusu baoyoka na siko na mibali na bango oui yango tolobelaki oui yango tolobaki basali faux mariage oui voilà divorce po tosala bongo mais porte nyonso na bofongo yango tolobaki oui eza déjà porte mobimba voilà donc na bachrétien bazosala ngo vraiment na bapasteur pas de vrai ba faux chrétien na bapasteur bazosala ngo nyonso na rapport na mbongo boyeba ke bokotisa déjà Satan bokotisa déjà Satan na ndako na bino soki onyo sokoyela bino mwasi a tricher mobali a tricher bo assumer parce que vous bokotisa déjà diable na ndako na bino donc moko na bino asilika na été donc eza déjà mabe ba basi na ba couple bozosala bongo po na mbongo toute vanité mbongo ekosila nango ekoleka nango kwani ozo préférer okotisa Satan na kati ya libala na yo pona mbongo kaka pona mbongo ya po osala nango eloko ya grave te donc bana basi pona swikisa bafemme toza pe na mwana biso mois de la femme tolingi bino mingi tomilinga mingi tara biso bafemme africaine to garder toujours ki femme africaine na biso et puis to garder ndenge tozalaka na Congo nde bamama na biso bazalaka ndenge tozalaka poto ekosa biso te bambongo poto socialo boyena boye kosango biso te tozala ne tozalaka toza babantu tozala ne tozalaka tobatela bafoyer na biso po tozala bien mpona to préparer avenir ya malamu ya bana na biso mpona couple na biso donc bamama nyonso bana basi nyonso donc tolingi bino mingi
moi la bis eza moi de la femme tolingi bino mingi eza kaka que au changer comportement eza lisomala makasi voilà moi de la femme moi mbote na maman comme eza moi de la femme ba maman nyonso toutes les femmes du monde na pesi bino ba na souhaiter bino eza journée la biso bonne fête journée la biso lobby journée de la femme biso to banza déjà les lobo moi biso ça doit maputa donc comme en Afrique voilà on est belle dans notre tenue voilà donc on a souhaité bino bonne fête de maman voilà oui maman Pauline mot de la femme ouais na ba beauté si yana mot de la femme ngezaka donc bande kona biso boyoki oyo elobami oyo amoni côté oyo eza part na ye azwi oyo amoni ke eza part na ye te ya tiki donc biso toza wana kaka juste eza te ke biso nde moto toza spécial eza te ke biso nde moto a bien sans faute sans défaut non mais eza ka juste tolingi tosunga parce que ezosala mpasi komona bandeko modele bazopanzana bandeko modele bazo kozwa bafoye na bango lokola jouer bafoye ya bato ekomi baju ekomi lokola bandako moko ya bitendo ti ozotindika bana ozotindika bato donc eza vraiment normal te donc tomeka ovivre selon moi moke oyo toza nango totika envie koenvie nini tout ça donc okoki ozala outi place outaki ozalaki ta mosusu na vie ya bien te mais awa na poto eyaka makasi na omo donc soko olobi osomba ndako osomba soko olobi osomba voiture ezaka yo moko mayele na oka asengaka sagesse ya nzambe nzambe apesa sagesse oyeba nde nini ya bogere ndako na bino yo na mobali na yo donc eloko ya kolenga na poto basi baobomela mabala basi parce que la plupart ya basi oyo baoboma mabala baosuka baonka mabe la plupart ya mibali oyo mpe baobebisa bafoye na bango suka na bango ezalaka bien te nyonso twane eya okitana ni bana na après lobi baokoma libanda bana bakoma okanga bato na banzela bana bakomi na vie ya désordre po nini yo parent préparer vie ya mwana te yo parent oro préparer vie ya mwana na yo parent bandako préparer vie ya leki na yo bandako préparer vie ya ndeko na yo après ndeko wana ta mosusu ozala bien esika aza na foyer na ye mais yo foyer panzani donc yango kana lingai naloba na bandeko en tout cas to oyo eza ya malamu bozwa oyo eza ya mabe botika juste conseil biso topesa kaka na mwa mokio toza nango o amoni mpe aza nango mpe koleka ya biso akoko oyo akobakisa aza le bienvenu donc yango kaka nalingai naloba na kosenga kaka merci na bino bato boolanda donc napesi mbote na couple Mbengai na pesi mbote na couple ya tonton Dave na bro na pesi bino mbote donc na couple susu ya maman Ngongo et puis grande sœur na propre Mireille na mobali donc ba oyo ba otambola bien te bo mekana otala ba couple wana nde batambolaka eza ba couple moko eza ba couple modèle donc Nzambe vraiment azala la bino nzamba pambola bino yango la zaida roya oloba pona lelo. OK donc toi bande ko la biso pe baza en ligne na biso moi mot de la fin bozo participer pe émission bien que boza ensemble na biso até mais boza ensemble na téléphone moi mot de la fin bo participer et kokyo et koza madame. Ok, merci. Ma sœur Olga pour la parole. Oui, merci. Na lingina bakisa juste. Moi, Proverbe 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. Maman bokoma botanga. Proverbe 12, verset 4. Balobi, la femme vaillante est une couronne pour son mari. Mais celle qui fait la honte, est comme de la vermoulure à ses os. Donc, ba maman, bino nembo simbara libala. Ba maman, journée à l'obi, donc, eza fait mounene. Donc, to considérer kabino, donc,
donc bino mbomemaka biso donc bino bosalaka société na biso. Donc moi si soki déjà ye moko azali kotambola bien te lokoso donc nyonso ne etambola na lokoso alingi lisu mobali moko ta komi na mibali kilikili ezala lokoso. Ya lokoso we. Salaire papa zoele muke na ndako akoma mona ngo insuffisant lokoso. Atala bipai akomi tiko kosa kozwa ba petit chéri ya libanda parce que oh papa zo pese ezoko kalisusu te pa nyonso wana orgueil lokoso donc alingi nyonso azala nango c'est pas bien. Donc yango nde mutu donc azo sala son ya foyer na ye ya couple na ye et puis donc ezelo moko mabe na société non seulement africaine mais même européenne donc ezelo moko mabe na société awa yango nde tozo betela ngo sete donc ba mama batika lokoso wana soki mubali a sepeli siote oyebise te lelo na sepela kite arobakisa mais OK kozwa mususu vraiment est-ce que ndenge moko donc to comprendre pena phénomène wana te to comprendre te nyonso wana eza manque de dialogue na lokoso ba mama eleki yango tozo senga pena nzamba sunga be émission boye continuera kaka pona ba op po ba bien sala kola ngomba so mutu alinga glisser moko abendi muningo na ba conseil na bino ezopesa pe ba oyo babungaki mwa muke bazonga na nzela donc eza penza esengo makasi to sepeli na émission makasi penza. OK, merci papa Nabiso Junior, merci. Voilà papa Nabiso Mususu. Merci maman. OK. Vas-y papa. Oui. Pona ngana koloba boye na kopesa na koloba epa ya ba mama nyonso ya mokili mobimba pe ba mama Scandinavie surtout lokola eza pe radio na biso ya Scandinavie na kosenga na bino vraiment to lingana d'abord na kati ya mabala to simba ba papa malamu mobali tango abali yo okomi na maboko na ye akomi ndekono ya motema akomi papa na yo ya motema pe akomi yayano ya motema oyo ekoya butu moi yende mutu akomona pasi vraiment toyoki famille te camarade te oyo aza na susi makasi ezali mobali na yo problème kozala ndenge nini na kati ya foyer disolo eleki nyonso tobengi dialogue compréhension eleki nyonso donc tu comprends que dialogue déjà na clé ya nyonso OK na tout à l'heure tozi message moko maman na biso moko a posé question maman na biso Candice depuis France a posé question question à Isa Boye. Je voulais poser une question. Maintenant, si un homme a trouvé la femme vertueuse et que c'est le mari qui fait n'importe quoi, est-ce que la femme doit se remettre en question? Donc, personnellement, la femme, moi, c'est la maman. Une femme, il faut la motema ya bo maman. Les hommes, ils ont des bango peut-être babunga toujours, mais biso so tozawana, il faut tozongisa bango toujours na nzela. Parce que biso nde ba mama, biso nde tobota bango, biso to ba mama na bango, to memaze mi 9 mois et loko bango ba ko sala te. Donc une femme doit avoir un grand cœur, il y a que supporter. À moins que ceux qui ont moni place et comme memanga na liwa et si ka o ma bezali, o moni ke na koki on a comme eloko ko te vi na yo disons peut-être mais tant qu'il n'y a pas de danger, ça un problème au babongisaka. Je crois que la femme doit avoir un cœur d'une maman. Ils doit avoir un grand cœur plutôt. Ils ont même na chantre moko aemba Dieu est une femme. Parce que nzambe za motema moko oyo atali yango comparer motema nzambe ezaka neti ya mwasi. Donc maman faut à la motema toujours ya ko supporter bien que papa koki osa na n'importe quoi mais toi tu es une femme, tu es une maman. Il faut toujours wana kolemba eta za mwana babi bango baza bana pas la biso. Maman Pauline
par rapport à la question, Sœur Candice, depuis France, a posé, yo moni ndenge nini. Au cas où mobile otambola mabe et tout. Problème est ya ochanzambe. Micro, ouais. Problème est ya ochanzambe liboso. Kotala teke mobile nangande muto osala mabe. Donc tala ke eza mobile nangate il faut senga nzamba songisa mobile na yo mobile na yo. Parce que na débit ezala eta msunde ngwana te. Ouais. Donc il faut que le capé dialogue koye ba eza nini pourquoi ezoko maboenini tout ça il faut le ka solo là et puis ko chande nzambe vraiment surtout nzambe liboso tala ke eza mobile nanga teze loko eza kata mobile nanga yango conseil wana la zongo pa mama moko tozani ya mama tabu biso moni likamoka makasi na ndako no kotala nango kutute yo talela ka nzambe donc eza na tango likambo ane ke le kabofani na ndako mwasi na mbali boko moseka e bona banda osala boye poani ne bona donc eza normalement ndengwana mama il faut zaka na motema bonzambe ko chama mobile no na maboko nzambe donc c'est ça yango donc tu comprends que maman yoza mama donc papa ko ki osala boye yoza moi ça mabondeli yo contraire sambela pona ye donc aozana mukona yo ako changer na ko sola na ye okozela ye ero monique aza disponible siko sola na ye obengi omeki ko sola na ye toujours ye bandengo sola na ye na kotalisa ye ba mabe na ye peut-être oyo monique ezo sala moi bien te oyo ko senga ke papa changer omeki kotalisa ye aza mutu aza libende te donc soko lobi na ye aoyoka ata sali mort gay mais ba que c'est côtier tikalier la qui c'est que yo poza muto za motema parce que bino papa bien que motema wa ebisi za munene boye ba que toza pe batu donc motema pe to supporter so que bino bos mais ma belle qui motema exposaka donc na kokite na craquer motema pe suki essenzi donc bo luka pe bo sala biso malamu bo se comporter na biso pe malamu surtout conduite na bino bo linga biso ndepe bible lobby Marie aimez vos femmes donc bo linga biso penda sincèrement ce que lingi pe moi si na oko tromper été donc o tromper moi si na o te ce que lingi posika o trompere zali okozwa pe lifuti na yo yango papa bolinga biso pe toza soumise na bino donc je profite là na pesa mbote na ba o nyonso balanda biso de partout dans le monde ba hésiter na obenga na kokoma na pesi mbote na sœur mami abengaka ya komela ngai et tout donc na pesi ba mbote bela aidanga na ba ide na mobali na yo na papa na biso na pesi bino mbote na opesa mbote na Belgique je vois Bibiche Baelo na et son mari Didier Aina donc couple moko na habité c'est un couple au baza basé na makambo nzambe donc kuno okuta jeté donc ba vandisa na liloba couple Aina Bibiche Baelo na Didier Aina na pesi na Finlande grande sœur na ngai Ade Poutou na mobali na ye Kadima Ambroise moi na bango sari moi na bango santa donc na pesi ba mbote na bino ba couple o evanda na liloba o bazaka tango nyonso na pona ko benga bo sala boye bo kota ya sala boye luka nzambe sala boye donc couple wana evandi sami na liloba yango wana na opesa mbote na États-Unis na moni Tino Tabala donc ye penda za fidèle la biso ya bomoko ya mboka abenga toujours biso pona ko coacher banini donc na pesi ombote babi za boss de boss donc ye mutaleki azate mo mutu moko na ebite motema na motema na ye ya kosunga ya ko aider donc zalaka ayoko ko changer te nzamba pambola bakisela o ya mingi na o ezangaki Tino Tabala na États-Unis d'Amérique voilà to komi na suka émission na biso na opesa mbote na ye moko digital momo donc muto asimbi nyonso chief na biso donc ye wana mutu moko bien na ebite quoi donc topesi bambote ebele na yo aza motema munene asupporta batu nyonso eza oza mutu eza oza mutu ye penda na motema osupporta za papa ya bana ebele topesi ye mbote aza toujours na motema wana ya ko supporter tout ya ko linga batu ndenga mesa ko linga batu topesi bambote ebele lelo eza journée de la femme donc bye bye ba bonne fête na ba femme nyonso batu na biso bazaki na biso en ligne na Finlande au revoir côté bozali
babasi nyonso ya monde entier topesi bino ba bonne fête de la femme, tolingi bino mingi. Bye bye, on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro de votre émission Masolo ya Kati. Au revoir. Libala moninga ezali puya lolendo te na libala solo batala kabizaleli banga babokilo peto saba semeki na yo Perdino zala gentil kisi ya libala mwasi mosusu yokobala nzoko misomeli wana pono akobebisela yo banzela nyonso nzambe abenga yo yokobanda koyamba makambo lokola bayambaka mikanda na boîte lettre yokokoma yungana yokobanda kokonda na basusi chareo babi si bomona biso vraiment lelo ma doko da banda comme no santo beta to senga coalition to senga permission eza grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na www bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise émission bongo bino bosa wapa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli nazana maloba o na koyi koloba par rapport ya site nangina ebisa site oyo rien ne sera comme avant bobanga te bozonga pe sima te bo affronter pour année oyo eza année à défi année oyo eza année à percer toko percer ba mur toko percer alors bomoko mboka par la grâce de Dieu nzambe akosala makambo minene pe toko témoigner ce que nous venons de parler aujourd'hui nzamba pambola bino apambola bandeko nyonso oyo basalaka na www.bomokwamboka.com. Merci donc tous zwaka mapamboli quoi. Avec papa Charles ayebisa bino yo mutoko mekana bomoko mboka ozo maladi ni. Alors yo ko yina bango il faut bela guat, ozo lukukila dona kingo. Donc bo pesa lisolo ya site oyo na bolingo bazana ngo pona mboka. Bango pe bazobundela mboka na ndenge ya bosolo na ndenge ya justice. Alors yo ko yina bango il faut bela guat. Tika nzambe apambola bino pona lelo to suki wana. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Site mibalete kaka moko. One love.